Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na balandi nyonso ya La Voix Céleste à Vibia TV. Mbote Nabino, Mbote Bozali, ebele partout dans le monde boza kolanda biso par la internaute. Wana na niveau ya États-Unis na moni pasteur César Mwanga na pesi Mbote Sikazali. Tu as tout États-Unis na Caroline du Nord na moni vice-président ya IDPS Albert Richard Kale Kakolo Mochibangu na pesi Mbote na Suisse c'est que toko direct vivant toujours na Suisse maman Konde Chita la main des opprimés. Toi na France maman Kabasi Charlotte na Belgique moi de Charlotte Bozana Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo Ezaline de Konabino Moïse Maoka Antibal l'émission na bino bolingaka toloba toloba auto ça la décryptage ya actualité politique. Juge Kaloubi pressenti à cause de la présence à cour constitutionnelle. Car ma carte no Kabila si connaît to ba awa Kabila a eu engagement en tout cas basi ya bata bamba FCC yango Kabila a engagement à intérêt beaucoup d'internement beau interné abota no ba téléphone bilo on ko match à balle faut jouer ce ba match ne ba internet quelque part Kabila ndimi interné ba FCC so ozala kinga catch boyeba awa mutalobe ngeza ne ba kota deuxième série retraite na bango bakota nyonso boyeba ba dessus des cartes nyonso mbongo na proposé bango neto ba déjà awa Tshisekedi a regagné Kinshasa mbula ba député FCC aboye basika mo yokendela mbula tala moni njamba lolo to puyaka elo ke kim ezang songa ane so bazana ane de boga atabe ane bokela bana ba grima c'est parce que ba ba o tia bona surveillance d'écoute ba tu bon écoute mais stratégie ba bino ici ba to kanga bokaka so mo ne mukilo nde sukaka yo mo boleki ba non seulement il boye ba ane maso betama avant na kota actualité na biso que non dossier ya maman na sué no biki na zio on apportant en cœur vraiment donc maître Peter Kazadi lâcher prise na ici on va lâcher prise parce dès que me comme les besoins sont normal maman na za maman mariée ba document non c'est ali donc tu vas là nango tina suka bana wana baza bana papa wana na lupango neza ya bango donc faire des que j'ai profil les 20 mais pour son 15 jours anti-bal aux années na ba toujours tika Cameroun directement ça plus tarder to coach na premier point d'abord ma camétali ya actualité politique ya ngonga o bande ko ba ebite mon jour discours Tshisekedi exactement mangalo ba ya ngwana bo discours ya 6 minutes azana na de carton ba nga bete zalaki le même jour vers 16h ayambi délégation ya ambassadeur abo na siko 40 negozo betama azana discours de la boaka ils avaient peine catombe déjà baba tous les responsables américains bando sont à l'ambassade ils avaient catombe bah c'est notre diano na CPC on a dernière chance parce que bah égyptien oyo bah égyptien bah ça comprendre kate déjà mandisi ba muté ba to mi muté malibanga ngala okela ba na bino na basi ba mawa na okela boda ma na okela ba mawa nde ba osukela botala ba événement Mobutu résidence ya mwana Mobutu na ndobe komene nani mwana Mobutu na zaye ubombo batu we mon peuple a envahi yango na ba télévision do ba beta télévision à place à mutu les bino ba ta FC botala nde bozala surtout ba baza ko s'afficher sikoyo bitali bino mote ba bazo ba ma so déclaration à place o nani o Ferdinand do ingele photo loba ba batama ngwango yango ti bande ko aputo ndo benga moni etikaza za ticket siko lolo to komi up politique et ça dynamique na politique stratégie za rebelle na stratégie c'est ça que non au coach pour y ba différence autour no bloquer siko lolo to suki up. Alors, sans plus tarder par le déterminant de premier point, président à cour constitutionnel, Dieu donné Kaloubi, boye ba dia combo, Kalouba c'est Kalouba. On a bête no caméra, on a président à cour. On m'a demandé tout ni ba FCC basé ba tout manti balo, na répété, Dieu donné Kaloubi. Yem doit comme président à cour constitutionnel. Hein?
Natanga boy bana composer dans des bazar combien? Ah ce que vous comprenez mambati ba zoloba. Biloko o epesa ema bandeko balanda tolo batoto bati. Na ebisa bino banda kala bandeko kaka tembi. Na ebisa bino akeno kamera okangama. O waya antibal kamera na prison. Ils ont critiqué diwana ça la volte face contre Kabila ba ira terrible. Yangoti. Nakuta na mutu mo FCC mo bisa apeti nanga. Comment na tiré diana suki so maeli. To suki habito comme lia mon o lia o réseau. Mutu so azune ngisa ndaya pa qui c'est pas nganga. Siko nganga bisa non des abwe da 12 heures ozokufa. Ata batile biloko o lia ngo bien tende ba bazawana. Bon ba rouler wana ba jeep ba réseau siko awa. Pa ku nde kati makambu. Ku ezanso océan non so bando sala o lwa nani. Avec éco en vigueur fait qu'il y a cours so océan kuna lo so mabe que na océan et là on a be bois ka ngo na cours ezali cours ezabongo atota ngabo ba da composant ya cours wana et na bi die donner kaluba yem to ko présent cours na ebiti na beti bakata na boye ba na eza composer pe eze comme ça biso baza neuf Benoît, en tout cas, Benoît Lambesko Zali Nzamba Pambola yo. De l'autre c'est comme si, non, oui, bien à côté de l'eau, oh, il y a un teke, un koulousou, à côté de l'eau, Benoît Lamba, en tout cas, Nzambeska Zali Pambola yo. À travers yo, des moutons, Zali, bouclier, diable, démon. De bateau, démon. Moni, dépasser limite à diable. C'est anormal de diriger Mboka pendant plus de 18 ans. Bon, ça, les côté, ni maï, ni courant, botiki. École kolobate njela kolobate insécurité totale kolobate 18 ans alors elo ni obobo sanaki ozo linga bino eza on na tango enlèvement yesu mande ba enlèvement c'est njamba otuna bato wana osala mabe pendant tous ces années wana ba secte c'est na tika bino na la sino njela mana na mabe olo njambe pardon ko enlèvement zonga na to bande c'est trop tendement bango bazali. Vous avez dirigé ce pays pendant plus de 18 ans. Et puis vos dirigeants, vous avez la plénitude, Kabila a la plénitude, non, sur le pouvoir. Babiloko, ça, la Kabila, a la plénitude, non, sur. Azana armée, tout. Et là, on est en Kibino. Dans la communauté internationale, non, sur Zaki Nang. Est-ce que la communauté internationale a péché, nous, travail, madame? Mais au Lébo, non, peuple, au Tino, Maboumuna, Binosko, et en haut, hein? Ils ont un match à balle. Match banda pour 90 minutes. 90 minutes au Tchébité, moi aussi, habite à Barça, au Tchabi, en haut, na des bons basali. Ah, bon, il y a un composant qui a cours, et ça, parce que si ce batikali wana do bazaya bato Kabila. Mais est-ce que parce que beli maboma ba baté nzambe la ngato suka ndegenini. Ah, parce que on senga bo bimisa accord wana. Na bande oba no ba no ezana accord ba signa ngo ngonde ya ngoyo. Ko ngo accord ebima. Total accord wana lobami wapi. Bon, comment ça pour tirer la chaise vide? Moukile est terrible. Lambert Mende, voilà, la portée de la chaise vide ne paye pas. C'est quoi, il y a un peu comme ça là. Oh, mais ça doit être pour la chiche, c'est là, si. Ma pour ami. Et ça, en 2023, il court, on va vieux Kaloubi, présent à court. Les camps prophétiques antibal, vieux Kaloubi. Et quand même, quand il y a un sinanda, tu vois, c'est terrible. Kaloubi, aux hommes, la Kaloubi, voilà. Boyoka aboye ba composant ya kuwango ezali na ndenge nini na tanga ya bino moko na moko comme ça boyeba ndenge OK tolanda bandeko bo comprendre pourquoi na ba présent ya ko eza Kaloubi comme tout ko ta so na décryptage ya sortir bo comprendre na beta lo calcul mathématique a bo comprendre ni tiridi a ko mana 207 tu sais là comment na 246 députés. Pardon, 295 députés. Qui ne serait pas à un niveau à parlement à 500. Il serait à aujourd'hui 251 directement. Vous voyez, là, on a mis les gars. Tu sais, là, comme 295 avec un tibal, bossé, madame, qui n'a pas papier, n'a pas calculatrice, boye, à calculer les bétamis. Politique exacte là. Bon, là, Bazan 9 juges. Oyo avant d'avoir trop baya o baza kuna liboso comme nani Norbin Koul na Zaki nan Azaki RC ministre ya Kabila S directeur Azaki directeur ya Kabila. Parce que boy bisanga kuna baza 6
qu'on dit 3 gars au Tshisekedi au coach ah bon ils ont bangé ça bon pourquoi il y a liboso ouais comme Norbert Koulou il y a donc directeur à cabinet à Kabila en tout cas bino bande quoi FCC bino bino na biso no na baté ba bon comment la population bon même ba aussi mangati ba biso no so ezali njambe te mais tout ça massas na o na Saint Raphaël wana na biboé pour négocier quand on négocie na oh azali général tiens comme na Elvis aye na 3 jeeps abe o azali na kati wana azobanga obima na ese abe yo oza pere kota kuna o yo mto dia boza bato abe kota kuna tana bimi boye bato boye malakata bimi na négocier na colonel Elvis to négocier oui ate babi que non quand même yo intellectuel yebisa ba que non asanga malembe que non mbo awa hors des pèses les bozonga marche ça na bino colonel on va marcher pacifiquement l'état non tozo district na colonel Elvis des types azali na balate ba masque ah la ngwana yeba que non Kabila il collabore avec des Rwandais donc bazo hors de terre colonel Elvis ba tirer donner non ba boye moment le beau mais er dans sa vie yona ma bande ko muso bobe boye ba bitumbo ba muso ba rater to ngana frôler mort et dictateur Kabila mais fois c'est 4 fois emprisonné année Kalev wana azai année wana tu know mona to loba mona kanda bu Kalev wana année il me connaît très bien donc muso so ba kangi non quand même ah ok ça besoin tout naga déjà au sommet d'un véhicule biso oza po koko travail na biso te besoin de formation mais ça la boui 4 fois année Kalev wana batira bu porter pas do tine batira elle vise à pisa baronte alors ce que pourquoi bato no temps awa baza bato câble mais toi ne zo bangisa bango so bo comprendre le système en machine de nini quand lui président cour constitutionnel eh ya liboso angwa do non ben cool le directeur cabinet Kabila batinde na cour ici ebisanga sikoyo donc Jeannette azana asala na campagne électorale té tu as la campagne électorale té mais bi que non liste au ça liste ça bango bata liboso câblement afin d'apena ba non comment ba combo ba comme comment il y a des libérations ba zo komba bengi président cour Benoît Lamba liste ngata liste OK à vous autres ba bengi président c'est na ba aussi d'ailleurs Rosa Malonda e ba na liste wana ba no tanga ba liste ce ba c'est 500 députés bon aussi na 3 c'est toi tu as des so 200 sikoyo c'est vos 5000 candidats bo est-ce qu'on a bobu nani ba comme coach abi na coach abi ba ba sali ndenge siko biloko wana tika na bi NON que les meilleurs a gagné que les meilleurs gagnent ba su vertige deuxième combo Corneille Wasenga yepegara membre ya cabinet ya Kabila côté ya Kabila Corneille Wasenga ah non tant nombre ba membre baza cour. Troisième François Bokona ye azaka directeur ya cabinet Obé Minako tala deke bato bazaeleki moko directeur cabinet ya Kabila ke na ku oyo François Bokona o neto baza juge bako minef dia za directeur ya cabinet Obé Minako quatrième Jean-Pierre Mavungu ye personne azaka directeur cabinet Obé Minako Jean-Pierre Mavungu. Cinquième Polycarpe Mongulu yenesko proche ya Kengwa Dono oh tebe Kengwa Dono kabeza eloko moko sixième de yo mutako président ko ye Joe Dené Kaloubi avocat et professeur de droit déjà trois animants ba IDPS ba nomination c'est selon mayele na ye hein selon mayele na ende ba nomination wana ye mto wa président cour ah na bi na bisi no oh mon ba vanti oh bokolapa na joue un pena aux apena ici madame no amenez-moi de l'eau amène-moi de l'eau aelo pena ma mêler kokito ba bokolapa joue fa boye cartouche betama tambo maza problème na niveau cour de cassation na mwana mwasi wana wa fingaka siko ne dio de ne Kaloubi par exemple mon temps injonction attend nega droit ah moi ngonga a to comme na aza bra congolais solo amo za mbrias balisanga bonga moni bon na répéter baza misatu donde baza politique na baza ye lisanga ah na otanga bakombo lisanga bonganga nani kongo kinani olenga koyi Roger Lumbala 3 politiciens alors ba eza ko engager nga
donc on va mesana au sac ça ba j'ai ba ça là surtout les sanga bongang nous allons cas nous les forces acquises au bilo quoi ça champion dans on libu moi ne vimie ba comme ça na mbongo on fait ça top Congo nous à cette déclaration à ministre yé ka bon so bilo quoi et ça le sous-souté bilo ba ne quoi la mon ko boyambie non boyebe te boyebe so moi ga ba déclaration ça que non on doit faire partir par exemple c'est beau comprendre tout ça ah et ça mon ne tirer la bique non faut ba Léo Baza pena représentatif 5 Alphonsine Kaloumé magistrat Kaloumé te badi bang ne funga molima ne fondé ba faire la vote pour na komisa président ya cour constitutionnelle na répéter en écran prophétique antibal Dieu donné Kalouba oh mutakoe ça les pacificateurs kawene mutakoe président à cour est-ce qu'on soit à Kobone toi na mamata les consultations d'abord en grosso modo discours à Tshisekedi on a retenir déjà à te croire dans coalition FCC cash azo linga créer coalition mususu coalition ana et collaborer na coalition oyezana représentative na niveau assemblée nationale na coalition na mutako nommé informateur au Sabati Lukwebo ba osala coalition Baati Lukwebo Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba ba ke ko luka majorité na majorité da neto ba awa mbula nde bazawa ba te ba tous les députés FCC sous écoute et si barate neto ba Kabila décider à ça c'est réunion ba keité yo ngongo ba bando c'est la bado kabla convaincre ki akati René zana ki akati ba comme 8h kabla 16h papa mikolo musu ba le ba pongina ba sanjide sko awa kabla banda fandi réunion ba nema benga téléphone musu téléphone zo le kanté hein téléphone zo le kanté tu vas bazo regarder sur ça na année mais tu vois tu na bata année ba ko menacer mon so année pe année comme la population parce que ba comme on tentait de s'envoler sur les plans militaires et on a ça qu'on met en garde John Numbi n'est pas en solo ba on met en garde armée et ça à politique yo za na pour surveiller mboka pour surveiller ba congolais donc ma cambe politique c'est alioté d'ailleurs to qui n'est pas tous on pas yo soda wana Kabila dirigé moi pas 18 ati on a condition nini on a oyo ele on oyo ka flatter oyo zonga o s'aligner derrière donc mon premier message man va coup Dieu donner ka loubi yem to encore présent coup si on fait prévu n'est pas prophétique anti-balle n'est pas prophétique anti-balle alors donc ça so calcul ah oui ba calcul ngo ndeni mazolo obetama na niveau ya cour constitutionnel Baati azozwa FDC na mobimba na niveau ya cour constitutionnel puis mobile azozwa A na mobimba B côté à la Mouka Bemba Katumbi pe bonde baza ba député na coalition ni négocier passé tolanda kali a FDCA bon na bi da ba da bo simba biki na papier na kakasi bo comprendre kakle betama FDCA ya Baati baza na 41 députés AFDCA 41 députés AAAB baza na 30 députés AAABC baza na 23 députés AAA baza na 22 députés ADRP baza na 22 députés donc AFDCA ya Baati Lukwebo na ba allié na nyonso ba AAA baza na 138 députés beaucoup marabie bande beaucoup comprendre ce que politique des obétables. Par force ya Kabila bana ko se résider na armée sur ça a compter sur armée ti atire na bastiller na assemblée ne wana na sénat ne wana parce que a tirer des exemplaires au déblorer nango yon ba de moni position o se katire la kena Kabilo ba ko ande bando comporter ele ko liboso boto le clair na présence
président clé bon aussi bon pas vanter c'est dans l'Assemblée nationale muto azana na clé à l'Assemblée nationale akima en tout cas hein donc ba tina baline baza 138 députés to est-ce qu'on a FCC a 345 députés longola moins 138 au bas ake nango ya nito ba ana ba awa ba appel zo benga mana za ba kanu ba formation go de to kabila réunion le ngese mana po ya ba député ils a reporter banda bandoze la batu ba musu ba boy koya musu ba kengi ba téléphone bo banga été aza ko mbwa poka ya mbwa kopal pardon liboso des aïe que so o meki otina ane ba ki manse za le souté population ça na été bo banga te courage n'a pas ce courage n'a plus mobile mon ba ndaza bongo na ru na za ni na garde ko aza una pouvoir 4 fois ane pe ane na ke ane au côté ngbu ya gombe 4 fois bande umusu batokena ba kuna ba kota ba boira na ba mai bido hein bongo yo mto député hier Kabila osoni yang azo makila abeta binongo na njoto bendegeni ba soit des ba professeur yango il faut ba mso boto ba prophète oza pe na moi na bana ondi mamoningo ngo balo ngona ko kilote hein ba papa miko soit des ba professeur nous tout monde aye awa ena abuta mbula to ebita te ida so qui peut atanga te wa mo ga bio diffamation la diffamation na ba vérité bino ba professeur boke na bolanda na sima ti siko ezaki ndoki benini biti ka moko to bete batika mala muto azana na njira biti ya ko liko ko boma ba congolais ko nyoko ba congolais non nzambo to puyaka abino ekoki le rapport tellement boza esprit mabe même nzambo opesa mota ba songe te na bito so ba ndoto balata ba hein même faro ba no mo ba ndoto ba batanga biba no mo ba ndoto ah mais bino so bino est so mo na ba ndoto bo nzambo la sabino il y a un prophète na Ghana après pour ça que Tshisekedi a majoritairement au niveau ya parlement oyo et le kena batu yango zo e ko kisama ko aiz ba venture ba denika ba denile c'était ba venture un pasteur azolo ba il faut ba clip nzambe za ba jipa mikusi un aventurier avant côté ameli diamba bino heureusement ka to comme na tanga suka bino tout ba on to ba sangani avate amela diamba mi se comme rouge so diffamation nazana ba preuve l'église dana donc mais avate diamba me diamba mona sai ba vantino wa ba bule katse ya nsi Kabila on nzamba la resinga boya bengo babilo ka eza sute so za ba professeur au monde ba songe ne moyo mo lembela donc ba to ke na 138 députés a obaka bango tout nes kombe donc 347 députés à Kabila moins 138 donc Kabila a tiré 207 députés 207 députés Kabila a tiré là donc la majorité de pays tu est-ce qu'on a Lamuka bloc ya cash na bloc à Lamuka d'abord mutaza ba députés ebelé là ils ont moins que tout ça plus de 78 députés ozuna o abemba donc bloc ya cash na Lamuka ba comme on a 157 députés ce bobeti 157 députés oh ben union sakena abati donc tu sais que des comme on a donc mabunda au comme un chômeur au comprend que non bataka bras de fer na présidence de la République payo mabunda pour être seulement devant consorte mutunem ta désigné qui yo donc tu sais que des comme on a 295 députés au boké union sacrée donc union sacrée wana force aux anango na habité à moins que aux andokia pe boza na biti moko ya kobimisa na kati ya union sacrée de ska premier ministre obima moi so Kabila ko apenda moni hein et comment miser ndenge na lobaki minano bitakwira après ce qu'on a c'est ce à confouiner dans le passé pas beau qu'il n'est pas besoin de pas politique exact au boité il faut ça démocrate mais ce qu'on a payé ça ba démocratie ma case un homme politique tu sais que ce qu'a affouiner confouiner ba dossier zali
de ça chébia. Dans ces cas-là, ce que vous sentez, est-ce que des boka ba onanger musu ba ki mana ba Brazzaville ah. Na c'est pas la position mon conjoint ba pas ça sougne sous. Non. Pour ça sougne sous tous on respect ma cas c'est pas non pas question. Ben à Brazzaville les murs des oreilles. Que non peut ces derniers échanges non pas question. Kabila na boula ko bloqué. Mon de match à bas les oh mais les choses bloquées pour la main des Kabila ça bloqué. Na c'est pas la position mon conjoint ba zui. Donc c'est dans la carte là ma dans les mêmes jours. Ils ont des les jours avec 16 années donné chacun dans 16 heures. Mais tout ce qu'on doit c'est ça. Moi ce que bande comme ça ba onanger musu ba okati na ba pirogue vous comprenez non? Bah ça n'a pas prêté. Dans ce balancer bino audio. Il y a makambo c'est pas ça il boga bakanga mutu mo un kamikaze pour côté na paye des peuple na GP na kati. Débiter est-ce que ba ta service à sécurité ba facile qui est point d'interrogation. Mais ne comment ba kangele no chef no audio ba na kanaki. Mutanga les chef coutumier. À côté d'un petit na kati mission qui abattre Tshisekedi. Donc côté ta biso tozaki on a hémicycle il faut quota. Soit bah eza ba pareil on est attends ta ceinture dans libende. C'est les lipan ba so longo na ceinture. Même ba biki otu ba biloko tu ba biki ba o pape nyonso siko ndeni mutu wana a penetaki na GP na kati Assemblée nationale. Nani amoni eza fumu moko mutamona ki alors. Bolanda audio to songa to koche biso bino. Même bato FCC yango déjà 4 bana ouais. Braza ngona da frontière 400 da bana. Ozo mona ba fanti omoni mo eza se mamba no ouais. Non pas prêcher bato que non. Mbule Robert Tanza ba revenga wala bato mela masanga nde o to pesa message o. Biloko na bisa no banda kala bino mona ba fanti. Malheur bato oyo jour wana peut retrouver na kati ndako yema na bana. Bobi ke fou le réfléchissera té. Bino bozui grâce même nzamba lolo otala bino bato ba mériter ba traiter bango bozui grâce o ba pesi no grâce boyibi mbongo bomi bato mais grâce bino to fana to changer mais bino boza bato ba rabi do boli ko changer te do boza écrit na mabe boza do mabe comme bino nesi molimo centre mabe za na kati na bino do bozo la muka bozo la na bola muka na ngalo bata bongo il faut ko traiter ba onde ba traiter ennemi. Bah non bah mais même pas au bandeko baza ba diable alors diable wana o démon do diable baza ba petit diable satan na bonda za ki akati alors bato fo sibi pena rigueur alors donc ba sebino o debo bande nini bakanga joana après to songa to connaît pas to chiter na répéter cours consonnel Dieu donné Kaloubi bête no Cameroun to comme prison cours 2023 ngo yinda hein. Bino FCC même chef du quartier Pamba au moro bo bimate bo lela penda o leli penda bo lap bana bino bo kepa na kombo changer ba kombo comme ça na nemi million ba changer ba kombo parce que bino penda do bino penda za penda na ba place victoire na ngama na initier le ko na ba kombo na bino tout ba chango bando lande ba génération abotala balande bana bino nyonso parce que comment c'est fait que non njamba pamboli Congo ou apesi biso nyonso mais groupe ya batu bolingi ba dakati na yo c'est bon kola Congo il y a des chrétiens même ne au moni alternative ça les magasins njamba prière ba sala njamba ne permettre mais ba diable on a pourquoi boza boza mitema bebu to bosi mais là ba maya ba makila que non to nyokola bango et puis nous allons demander au peuple. Peuple à moi que Zakindoki. Peuple au Marana, au Beti, au Bomi, au City Mangaboy, à bout pour autant. Il y a un masso et une sucose. Nan, non. Kabile wo indene indele alors bolanda audio mo reza non ba so audio we baneni bakangaki Joana o peneta na GP to zonga poto ko continuer oktolanda nde bakangaki nini o découvrir que moto ana zaki na mundo mandela moto na oyeba mundo o ya mabe edile kaki ndenge nini ngai azako lingala kita na mona conseiller spécial la chef d'état pour na pesa yepo
ye alingi adivemilenga na sentir era leki na signale zona lobi ko aza infiltré nini osentir nini mais on va dire sikoyo osignale na signale ba retrouver revolver donc félicitations représente toi kombo na yo na chefferie na aza président deuxième président civil mboka ezaki na otage na boko basoda tokotikala kosala mabe na ye bosiko présente kombo na yo na ye moto akangi moto ya bunduki wana de ngungu chef coutumier de bon moto adétecté moto ya bunduki wana bakangi yo adétecté moto na revolver oui chef coutumier oyo adétecté moto oyo azaki na revolver aza chef coutumier ya bapene osali ndenge nini po découvrir ngai ndenge ozawa naza inisi balakisa biso soki mayemoyo soki makambo ya mboka osala bolandi chef coutumier oyo adétectaki moto wana revolver nde toba aza auditionné na conseil national ya sécurité po atikeli aza ne démocrate so azali mpe na ntango akabila yamu babeti ye mpenza atangi bakombo bato so ete kopete na jour mikolo eza koya toya olimpola biso ya bino awa merci mingi nte apambola bino ezalaki ndeko na bino moïse mokanci bono aki apona opesa dessus des cartes nani akozala présent cour kuna kota akabila eyindeli ye akoma ozela sikoyo badepute ya kozela bakoya boyo aya te badepute akengi batelefone nemi benga basi deso baeterne bango bakanga bango quelque part ngai bato bakomi na suka vraimen bakomi na suka bacongolais ekomi yango tozala ini sikoyo toyeba nani aza ndoki nani aombuye bato nesi balisanga bongo soki oyoba nani aza ndoki nani aza koembuye bato po soki Tshisekedi azali mpona intere na ye soki accord wana ezalaka solo me ngai fa na kabila tika na cour constitutionnel na ngai deya nazwi bomengo na ngai na famille na ngai 2020 so ozongi ngai nakei na ngai na fa na famille na ngai peuple bosouffrir mais ataleke non lite ya papa asali papa mpo na ngai asali il faut mériter quelque chose abouleverse bato wana mayele na bango tout esili boye bakomi so en difficulté ezali moto aza handicapé ata moyada babeki de beki bobetisa bobeki moko monako nde kabila komi so betus deuxième beki akwei akomi oluka so akende wapi apui mpe international azango te apaka miyiba ba français nde toloba awa avant tira sa discours ambassadeur wana non c'est na France bino bochanaka te bino ba français omona ba pays na bino ba président baoza ba troisième mandat ba venturier ni tete bezali bapui ya ba américain mais o kabila nga tikala ambassadeur wana osaka non tosenga bato wana kabila benga na ambassadeur ya union européenne espisa ya bengani ye ba français ba miyibi des aventuriers donc bazala bongo de pays moko de mawa yo mwa ok on a mboka na esika bakolonisa ba troisième mandat ba quatrième mandat Paul Biya kuna so sixième mandat kabila ngo bongo pote soutien na tina nini on a fallu ka konkonne ba mutaza espère au bloquer boy passeport ya mwana nde to passeport ba décider comme $100 officiellement mais au ministre de finance ministre mbongo a bloqué siko bata bongo ata bofana bongo 10 ans 100 tina na bango ni il faut que balaye bango merci na pambola bino c'était votre humble serviteur Moïse Monkantibal merci à John Maboki Benoît c'est ma caméra vous partagez vidéo vous connaissez que prier ma casse à mettre bateau ba griba ba venga pour intimider ko intimider pas les antibal ba antibal on comprendre hein nango ku boze una pouvoir hein quand les votes alors recevoir bi pecho fait na éliminer les antibal c'est de rater déjà yango déjà bo sentir hein bo sentir oh bo okobim komi bimena France d'abord na peso la tito comme décembre trompette ba ko beta awa trompette wana eza trompette mona botanga bible na apocalypse 7e so trompette ko beta ne bino beta la bino malaya ozala na awamela masanga nde bino bata FC bozala et puis ngongo bino Ferdinand Kambere so Kambere yo mtoleka na télévision ozotekelo no mabe merci nzapa mbola bino affaire à suivre ciao.